bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mercredi est là, mon Valentino, c'est le journal à peuple, on peuple, nabi ke bozakebe, le soba poste télévision na bino pour na kolanda journal na bino. Nous faisons la Macédoine la présidence pour nous signaler bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Koutani na Houston aux États-Unis na pasteur américain Joel Osteen et ensemble ba beta ki masolo pour na ba question ya kimia est paix réconciliation nationale pe chef de l'État a talisi gratitude na ye na ba prière paix soutien spirituel au azala kanango pour na peuple congolais to poursuivre journal na biso d'Assemblée nationale pour nous signaler bino que président et Assemblée nationale honorable Aimé Boji à Fungolaki officiellement mardi 16 juin misala ya deuxième édition ya ba journée scientifique de Kinshasa organisée autour du thème ya l'accroissement de recettes de l'État, innovation, stratégie et résultats. Bolanda reportage ya Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a Fongolaki, mardi 16 juin 2026, misala ya deuxième édition ya ba journée scientifique ya Kinshasa organisée autour du thème accroissement des recettes de l'État, innovation, stratégie et résultats. Initié dans le cadre de la réflexion menée dans la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire et à l'Assemblée nationale, beaucoup d'années oyo et sangisaki ba parlementaires, ba membres du gouvernement, ba experts, ba régie financière, ba opérateurs économiques, ba représentants de la société civile pour nous réfléchir, ba mécanisme pour nous renforcer durablement la finance publique pays la République démocratique du Congo. Na malobanaye manager pays initiateur de la journée scientifique oyo Toussaint Mika a sengaki na ba participants ba transformer ba réflexion na ba ngone ba action concrète pour na renforcer capacité à l'État à mobiliser davantage ba ressources internes. Na ngambu na numéro 1 ya chambre basse ya parlement na malobanaye a rappelé mobilisation ba recettes publiques ezali enjeu moko ya makasi pour na développement ya mboka. L'État mon côté a koki ko financer ba infrastructure na ye pour renforcer système éducatif puis ko améliorer offre et soins de santé to ko garantir sécurité ya population soki azana ba ressources ya malongate Aimé Boji a komisi ba progrès oyo ezali enregistré banvula oyo na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné que la recette publique est l'équipe de cadre à près de 20 milliards de dollars américains pour la pression fiscale et l'équipe à 7% na 12,5% pe le sous a reconnaître que ba défi ebele oyo ezali pour na likambo etali insécurité na ba région mosusu oyo ezali bongo pe dominer na ba secteur informel pe fraude na évasion fiscale pour na président de l'Assemblée nationale obi succès ba réforme ezali bongo relation moko ya confiance entre administration pe ba contribuable esengeli azala kakate lokola source ya ba recette kasi yepe esengeli azala partenaire ya développement ba échange oyo balobela ki pe optimisation ya ba recette publique promotion ya civisme fiscal pe lutte contre la fraude évasion fiscale pe modernisation ya digitalisation ya administration financière na suka misala oyo ekokoba pendant 3 jours ba participants ba sangali na kati ya ba panel ya ndenge na ndenge pe ba kopesa ba recommandation concrète pour na ko améliorer gouvernance finance publique pe ko renforcer souveraineté économique ya République démocratique du Congo. Après l'Italie, deuxième édition, il y a journée scientifique à Kinshasa, président ya Ecofin et Assemblée nationale Guy Mafuta à Sengi pour la réforme et salema pour améliorer mobilisation, il y a ba recette, il y a l'État pour le reportage, il y a héritier. Na première journée, il y a deuxième édition, il y a la journée scientifique à Kinshasa, président ya commission économique, financière et contrôle budgétaire Ecofin na mokuse ya Assemblée nationale honorable Guy Mafuta Kabongo
apledaki pour la réforme oyo ezali ko viser ko améliorer mobilisation ba recette publique na République démocratique du Congo. Pe lisusu a préconisaki élargissement ya assiette fiscale na rationalisation ya ba axe mosusu pe recours moko ya malonga na ba nouvelle technologie pe application rigoureuse ya ba loi oyo ezali pona kotala mingi penza na secteur minier. Pona ye objectif ya réflexion oyo ezali bongo ko permettre na mboka ayeba na ko disposer ba ressources ya malonga pona ko répondre na ba besoins ya population pe ko améliorer concrètement ba conditions de vie ya ba congolais. Bosimba ke ba journée scientifique oyo ezali ko sangisa ba membre ya gouvernement ba régie financière Banque centrale du Congo pe expert belé autour ya ba stratégie ya maximisation ya ba recettes publiques. Vice-premier ministre, ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba aza kokoba na ba séjour na na province ya Sakuru ba activité ya ndenge na ndenge lundi 15 juin bolanda ba détail longona Eritima. Akobaki mission économique na ye na province ya Sankuru, vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a un spectacle lundi 15 juin 2026, misala ya réhabilitation ya 2 pistes ya aéroport national ya Lodja. Bosimba ke coordonné na agence congolaise de grands travaux ACGT na Mokuse exécuté na entreprise AD Construx oyo misala ezali bongo komonana na dynamique ya renforcement ya infrastructure ya transport pour na ko soutenir circulation ya bien et longo na intégration économique pe na partie oyo ya mboka misala yango ezali ko viser ko améliorer connectivité ya province pe ko faciliter circulation ya bateau et longo na biloko na bango pe ba investissement ya ndenge na ndenge na contexte oyo désenclavement ezali ko umela moko ya ba principaux défis ya développement économique na province ya Sankuru. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, akobaki bongo mission na ye na territoire ya Lomela oyo ezwami environ 150 km ya Lodja. À peu près 7 heures mobimba ya route boui akendaki pe lisusu na station ya Institut national pour l'étude et la recherche agronomique inera na Mokuse oyo ya Mukumari. Boye ancien grenier agricole ya espace Kasai pe site oyo ezali lelo kosala face na ba contrainte ebele oyo ezali lié na évacuation ya commercialisation ya ba produits agricoles malgré important potentiel na yango makambo etali production. Selon chef ya station ya Inera Mukumari alobi domaine oyo ezali ko couvrir superficie moko ya 2445 hectares boye près ya 1000 hectares mobimba ya plantation ya EVA encore yango ezali exploitable. Na occasion wana akumisaki présence ya vice-premier ministre, ministre économie nationale pe atalisi ke espoir ezali bongo comment na visite oyo et contribuer na relance ya station oyo. Alobi ba moni ke visite ya vice-premier ministre, ministre économie nationale ezali kotalisa dynamique moko ya malonga pona oyo etali station oyo ezali ko jouer rôle moko vraiment ya malonga. Les projets du chef de l'État que nous saluons par votre présence ici, des couloirs verts, nous vous informons, Excellence, que nous sommes dans la zone équatoriale où la pluviométrie est autour de 2400 mm d'eau par an. Excellence, il n'y a aucun mois sans pluie ici. La culture de maïs peut être cultivée n'importe quand, n'importe quel moment ici dans les Sankourou. Mais seulement, là, tu as évoqué les problèmes d'enclavement. Nous manquons des engins. Nous n'avons pas un tracteur agricole. Nous avons beaucoup de semences. À ce jour, Excellence, le Sankourou est toujours sans semences. Ce n'est que l'Omela qui a un petit noyau de semences, mais les autres territoires ne sont pas arrosés par l'INER. Si nous avions un tracteur agricole avec remorque, nous pourrions bien, si vous voulez, apporter nos semences dans les autres territoires, puisque l'Omela, c'est 6 territoires. En plus de cela, son Excellence, nous avons la charge de la Chouapa. La Chouapa se nourrit de Sankourou. Bosimba pe boye bakena déplacement na ye vers Lomela, Daniel Mukoko Samba a marqué pe lisusu arena na ye na village Ekuka na secteur ya Watambolo et pa wapi encourager ki ba habitants kuna ba na oyo bazali organiser autour ya ba champ communautaire pe ba coopérative agricole. Vice-premier ministre, ministre économie nationale a commissi dynamique communautaire oyo pe atalisi importance ya ko renforcer production locale, lokola levier ya création ya ba richesse pe ya sécurité alimentaire pe ya développement territorial. Pela basolo mosusu bosengeli ko simba ke lokola sportif munene honorable Mautweni Eli ya commune ya Selembao a passé message d'encouragement pour na ba joueur nyonso ya Léopard pour na match ya lelo bolanda.
biso tozali ko soutenir équipe nationale na biso pour la participation na bango na Coupe du Monde oyo ya 2026. Et puis tozo souhaiter bango ni pico. Il y a ba série, il y a ba victoire en victoire. Et bongo tozo senga na gouvernement na biso national bakwa ko disposer ba misolo oyo longo bani pona ko matérialiser vision ya mokonzi ya mboka Faci Beton oyo azo souhaiter que RDC ezala pe compter parmi ba pays oyo ezali makasi na makambo etali ndembo. Léopard allez-y, victoire eza biso tozela ngo maboka ofungwama. So bo memeli sango en tout cas to ebite esengoni biso ba Congolais to kozala nango. Et vous avez une façon, il y a que zone c'est la biso, technique na biso yo, ba moto la pa paya. Merci beaucoup. Pan-africaine d'aviation CA na mukusi ya fongo déjà ba vol ne ya Kinshasa Bunia bulata. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Congolais moko ya diaspora na mboka ya France na kombo ya Brandon auti ko visiter complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu Bolala. Bijou Oyo, honorable Nerombungu Fambanga Moyo, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba à Tongeli, bana ya commune ya Kisenso, ya Moamba, ya ville ya Kinshasa, pe ya RDC Mobimba, et zali ko benda bato bisika na bisika oyo bazali koyoka sango koya ko visiter Bijou Oyo, honorable Nerombungu ateli bilenge pona formation moko ya qualité pona tina na bango. Ndeko ya diaspora Brandon autaki mikili ya poto ayokaki sango pe alingaki kolekisa yango ndenge wana te, ayaki kosala visite guidée awa na complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu ye moko initiateur na yango nde agidaki ye pona kotalisa ye ba bureau nyonso kobandana ya promoteur ya cordon atalaki biloko na biloko ndenge nini complexe scolaire Mama Pemba ezali ko fonctionner. Asukaki wana te akendaki tina ba atelier pona kotala ndenge nini formation pratique ezali ko pesama awa na bana ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier na nzela ya complexe scolaire Mama Pemba. Atali ba matériel asepeli makasi pe alobi ezali kaka ndenge moko na poto kuna na mboka France et pa iwapi ye auti. Boyendeko Brandon azali vraiment impressionné na mosala oyo. Honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asali pona encadrement ya bilenge ya République démocratique du Congo. Biloko ya boye esengeli ozala kaka honorable Nerombungu Fambanga Moyo pona kosala yango. Boyendeko Brandon ya France asepeli pe encourager honorable Nerombungu akoba kaka encadrement ya bilenge ezali eloko moko malamu. Du grand art, j'ai envie de dire. Un très grand travail, un très grand investissement. On voit qu'il y a de l'amour, il y a de la passion qui a été mise pour faire cette école. On voit qu'il y a des moyens qui ont été mis, mais surtout de la détermination. Parce que pour en arriver à un résultat pareil, il faut avoir énormément de détermination. On voit que la personne aime les travailleurs qu'il emploie, qu'il aime les élèves qui ont investi son école. On voit vraiment que Papa Nerombungu est un homme qui a de l'amour pour son peuple, de l'amour pour sa communauté, et qui a de l'amour pour sa patrie, et qui fait partie de ces politiciens congolais qui ont décidé d'œuvrer au bien de la population congolaise. Donc moi, j'en suis fier, je suis très fier
d'être son neveu et d'aujourd'hui d'être témoin de ce qu'il a pu accomplir. Donc voilà, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi, moi-même étant d'origine congolaise, de voir que parmi les miens, dans mon peuple, et parmi nos anciens, il y a des hommes qui contribuent au développement du pays. Donc, il faut faire ces choses-là. Kaka la religion Mosengeli Kosimba ke 5e église du Christ scientiste Kinshasa bazali ko organiser conférence télévisée mokolo ya samedi le 20 juin na ngonga ya 16h10 na Univers Télévision pour l'entretage na dina asuna. Bana Congo boyo kilange loko oyo 5e église du Christ scientiste Kinshasa ba invité bino ya kolanda en direct na Univers Télévision conférence monene oyo ba bongisi pona bino et pas wapi thème to maman na likambo nango ezali la science chrétienne la loi du bien pour tous et pas wapi toko zala na les conférenciers Roger Glopo ya Togo ye azali bongo praticien professeur de sciences chrétiennes membre du conseil de conférence de la première église du Christ scientiste Bobengami bino nyonso mokolo ya samedi 20 juin 2026 na ngonga ya 16h10 kino 17h40 na Univers Télévision nyonso ekosalema en direct po esunga bino po poser ba question na bino ndenge bolingi pe bozwa biyano nango pamba te les conférenciers Roger Glopo azali vraiment makasi na oyo etali bongo science chrétienne. La religion pour la signaler bino que 26e édition ya convention parrain filiale et les cas qui kitoko na terrain ya collège Boboto pour na compte ya communauté famille chrétienne bolanda badete nongelo na Christian Kingebeni. 26e édition ya convention parrain fidèle et les kanaki kitoko kuna na terrain ya football ya collège Boboto na commune ya Gombe na thème le clan une véritable famille bondi melanga particularité ya 26e édition oyo ezalaki nde ba témoignage ba différents clans na ndenge etambolaka epai wapi moko sima ya moninga balekaki mpona kokabola expérience na bango makambo ya boye okoki komona yango kaka na communauté famille chrétienne pamba te communauté famille chrétienne ezali communauté de prière et de vie na mokumba oyo bazwa ya kosanctifier babalani po ete balobaka le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur na micro ya info lingala journal ya peuple boyoka quelques parrains ndenge bakaboli secret na bango. D'abord secret na biso ezali bonzambe boyeba nzambe boyeba ndenge pe ya ko encadrer bana soki baye toponaka pe bana pamba te tosalaka mwa sélection koyeba nanu soki bana bayebi nzambe soki bakola na libota oyo yebi nzambe po efacilitaka biso mwa parcours na bango toyebi te kozala na bana ebele ezali likabo ya nzambe mpe mutu akotinda bango yango soki baye tosololi na bango soki barépondre na bacritère na biso wana nde tokoka bongo kondima kosala parcours na bango oyo encadrement. Chaque fois soki bana bakoya mingi basepelaka na biso mpona aspect ya l'ensemble parce que biso toza na bamoyen mingi te po ya koaccompagner bacouple mais plutôt toza na liloba nzambe mpe toza na formation oyo esalaka ke tokamba bango tokondi bango soki baproblème eza na bacouple na bango baproblème wana nyonso elekaka malamu. Alors tosalaka tout possible nati na nga soki likambo eza na kati ya couple to se déranger ozwa yango d'abord opema likambo na biso. Ye mokope directeur général Institut supérieur des familles et du couple ISFC na mokuse pe ba initiateur ya milulu oyo le professeur José Gilles Dobo baloba kiboui. Clan ezali lisanga ya ba filleul banso autour ya le couple parrain wasima bango na libala. Bongo na ndenge tozali na kati ya communauté famille chrétienne alors to forma libota tozali babana oyo toparene bazali bandeko na kati ya clan yango wana lelo bafilleul nde batémoigner chaque couple balekaki bazwi aspect moko ya clan comme famille et c'est très bien. Bosimba pe boyebaki badefile esalemaki ndenge kaka bozali komona moko sima ya moninga na rythme ya fanfare na distinction ya dynastie Botolo.
communauté famille chrétienne, milice sacrée pour la défense des valeurs familiales. Religion, Centre évangélique, Parole éternelle, la borne bondale, Nabokambamia. Révérend pasteur Kalika Sinda, basilique organisé du 16 au 28 juin. La siège église Nabango Compassion, mon aîné dénommé, joint la main de la compassion pour le reportage Nadine Asuna. Joint la main de compassion à Joint la main de compassion et Zoya. Joint messe de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joint la main de compassion ikonakuya. Gonge kokie oyo vraiment zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique, la parole éternelle, la borne bandalungwa, na bokambe ya révérend pasteur Kalika Senda, babengi sibino na milulu minene oyo babengi yango, joint la main de compassion, JMC en sigle, bana na Nzambe, joint la main de compassion, ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe, basanganaka, pona koyoka liloba na Nzambe, ko bondela, pe ko gumba melakolo. En tout cas, il y a 2026 oyo ezali nde somo po mama na likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pas iwapi basali na Nzambe ya nguya ba ko défiler pona côté ya liloba na bomoi tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG toza na pasteur Joseph Bondo ya la borne Ipen toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie pasteur Gislain Lukunku ya Belgique pe oti ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama nangaye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30 botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kilti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya la parole éternelle na commune ya Bandalungwa boya ebele po ezalaka moment kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke po kolo azalaka vraiment au rendez-vous ngai na kozala yope kozanga te tika na yebisa yo sekele la prière change les cours de l'histoire. Cadre spécial paix à classe na organisation ya différentes cérémonies na bino ezali bongo les précieux hôtel même pour na séjour na bino awa na Kinshasa bulana Kinshasa ah oui bonta le loko engengisi tsangu yango yo le précieux hôtel bon mais ça l'a désormais na combo les cadres oyo di le précieux hôtel cadre paradisiaque netika kesika banzelu bakitaka kitoko nenengi bakisa lumière pe beauté moko kutu okoko confondre nango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka pour bolanga loyo wapi pardon zwa salle de fête pour na ba mariage de rêve religieux to coutumier awezo makambo ya libre mate kofelete avec le précieux hôtel histoire ndeti kalaka osalisi mariage awa batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées nzoka kaka na Kinshasa wa décoration salle ekuma na ndenge ya defate esale makaselo ngula bino nyonso awa classe de classe bakisa noblesse climatisation na kati bondi belanga Canada ekosa urekendaka te mobange na groupe eza na poète olingo osalisa anniversaire ya très bonne qualité tope cérémonie moko bolingi etikala inoubliable conférence to réunion cadre idéal yango yo le précieux hôtel zwa bachofandise bacouvert baverre na basiete mokwake jeu de lumière bakisa ndule konono na konono bokanisi esili awa siko bozozo bachambre matela mosuni nyekese neti bisar ya mpose
jacuzzi na pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na biloba na mikili bokoki kozwa séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti esika babongiseli président Faci Aleka restaurant mokwake bakisa louvre pour na collection ba meilleur moment entre amis car surtout dans les pressions télé zawabie yoka boulevard Lumumba arrêt abattoir entre Petro Congo kaka ne bandeliwana okomona panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 commune à Massina Rosa Mobimbadi. Ah, les pressions hôtel l'XP les kakaboete conforme à Kassiboye. Eh, bon l'embeseke nyonso kaka pona ko sepelisa ba congolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. Protiva pezali poto kitoko pona bana nikolo pa kokomela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boy. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boy. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protiva, pour bébé. Vous allez la communiquer nécrologique, bon d'aller artisan nango. Famille Louaou, Nanama Rex, Pasteur Charles Louaou, Bazana Mawa, Yakwebisa na bandeko, Baninga, pe baiba na bango nyonso, liwa ya mwana, pendeko na bango, Lufweti, Kakala Jean, ye akufaki depuis le 4 juin 2026. Oye programme ya matanga, ezali boui. Mokolo ya jeudi, 18 juin 2026, de veillée mortuaire et Kosalema. Mokolo ya vendredi 19 juin 2026 nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital Kimbangiste ya commune ya Kimbanseke pona bokundami na Njili Brasserie. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Linanga numéro 13 na Njili quartier 9. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka Lufweti Kakala Jean. Si je suis fidèle à la mission. Souvent pour un peuple comme Inasuka, Castro Kabana Boete, sans que tu aies sa bonne chance naba. Joueur na bisu RP démocratique du Congo. Ceux qui vont se faire qui journal le bopé sa merci. Na Igor Tingwazala qui bon na sima caméra montage sima maki pas Christian. Kenge beni journal pour un peuple zaka. Supervisé par na Emoko héritier matinye minga mito mkubelwa mkula lobby. Au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.